Libo ta réflexion bonsoir et outi pa la biso et bakambi ya réflexion nga nazali Rebecca Emile Prince nazali maman nazali coach nazali manager ya réflexion. Alors ndenge to mesanara to tunara toujours ba question na biso de la semaine. Merci beaucoup na bandeko ba yela ki biso de mission oyo to lekaki na fumu. Merci beaucoup na ba participation na bino na papa fumu. Suite ezali samedi ye asolola kana bato bakufa. Ndenge zaona papa fumu amona bato bakufa na ndako suite eza samedi. Alors, question na biso de la semaine. Ba relation to kotaka. Ba bolingo to pesa pa bato. Mite mezo pela. Bolingo ezo toka. To kanisaka. Alors ndeko na biso atindeli biso question. Alobi famille réflexion et sungaye. Ye alingani na mobali. Batieli to ya ndimi balingani na mobali. Bolingo tokie wo. Et comme na étape que ba mona ba parents, ba mona ba les deux familles. Alors les deux familles à moi si ba sepeli na mobali. Mobali na biso, boni yo. Famille à moi si ba kei boy. Fion balingi moi cité. Balingi moi cité, balingi ko sentir moi cité, moi c'est alobi. Oh, ce qu'on nga balingi ngate to sa ndeni na solo na chérie na bi. C'est pas un problème. Nous commis ça m'a pas nini. Ngai moko mona lingi nga na obala yo. Mais obala nga ndengi nini batu babala famille mutebala ka mutu. Alors, ndeko na biso moi c'est na question. Ayebisa biso ke asala nini na situation oyo. Bolingo ezotoka famille eboye. Mwana mobali coup de foudre. Babolingo oyo ke moyen la les ate soko moni muningate. Bo solo li na phone na butu ozuka pongi wana kana phone ba olamuki bo ekomi lobby. Siko moi ça lobby to sala nini? Aina réflexion alingi te voix na ye e yokana alingi te ke li solo to tiango en direct ya réflexion to sungande ko mwasi. Ndeko mwasi aye ko tuna asala nini? Mobala lobby eloko yo osale zate ngamu na ko bala yo. Siko libala batu mibale libala batu tata mama te ou bien libala batu belle famille ka famille moko. Merci beaucoup bande ko na biso ya réflexion na koza na biso toujours de la ba vidéo na bino ceux qui bo filmer boyebi système phone et télé matin mais phone là alors à plus tard tous la ba vidéo na bino tous la ba commentaire na bino tous la ba comment ba suggestion na bino pour na likambo e Komeline Ndeko. Merci beaucoup et à plus tard. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.